mais pour ça là-haut, mais vous voyez que tant que vous faites dans tout le monde, que le pessimisme noir il fait tomber. Nous, nous restons optimistes. Et maintenant, vous voyez là, Ndeko Joachim n'est pas venu à l'objet, il veut me rendre œil pour œil, dent pour dent. Non. Jamais la famille, où il y a Bisso, ils auront la rancune contre Mobutu parce que tout ça, on a sa famille. Jamais tout ça, on a kanda contre Bang. Non. Parce que nous avons rappelé, nous avons soit dans la émission, tant que Bambe Manuel a kende na potence, Abandako kende a chantant et en priant. Donc, Oyo, Azana Kanda Moto, Assemble la raté, Albaraka Bangaga. Il y a bateau et bazare qui wana bamonaki. Mais nous, on savait qu'Abandako kende, Azo Sambe l'Anzambe, Azo prie pour la Congo. La Bingibo reconnaître. Ce sont les martyrs, pour l'école. Il y a beaucoup de choses qu'on reçoit tant milité, pour en retenir, mais il y a beaucoup de détails autour de dévoilité. Livre et Kobabi, car la minute tout au mission en édition. Zambé à Pambola, nous vous faire l'émission à Pambola Radio, pour que vous touchiez le pomme très important à notre monde. Merci. Merci Papa Nabiso, tout le canepa Papa Nabiso Joachim, yem taza ko coordonner émission Oyo. Pambate tokenda kamale malembe na ba conclusion na biso ya masolo wana tokomeka lisusu ko sala mokolo ya malamu po to yamba soit mwana na ye pambate ye akozala lisusu mieux placé pour na ko expliquer biso lisusu makambo lisusu ya motuya oyo biso toyebite na émission Papa na biso Joachim za Mbwana osala maloba. Bon, ndeko oya uti koza na telefone wana ki ye mwana ya koko ya Papa Moabi ki ye koko ya Papa Bamba. Likambo uti koloba awa ngana challenge yango alobekete ba confiance te ba ranking pe ezalité. Ça va apparemment baza na motema malamu pona conflit ezalité. Mais question ezali, est-ce que okoji ko yebisa biso nzoto ya koko na yo Bamba Papa Mobutu akunda yango wapi ki boza ko anticiper parce que nga selon programme na ngai oyo to silisi section oyo section za ko ya Bamba contre Mobutu et Bamba liwana ye mais lokola ayebisi yango à se préparer prochainement tant roya ayebisa biso nzoto ya koko na yeba osema wana Mobutu atia yango wapi. Ensuite akoyebisa biso pe comment Mobutu aye ko kangela Papa Bamba bakende ko exécuter ye et puis bakende ko sa le jugement ye ko azalaki civil mais bakende ko sa la on jugement na camp militaire na auditorat militaire. S'il n'y avait pas de conflit au départ entre la famille de Mobutu et famille ya Papa Bamba. Et ensuite, après que Papa Mobutu a Koufito azalaki vivant, est-ce que la famille Bamba n'a pas pris une action pour nakoyeba pourquoi ndeko na bango akufaki comme martyr na cause oyo eyebani pesate? Et ensuite, Papa Dangenda en tant que makamu Papa Roger Mpaka auti kolobangana za vraiment mingi na kota Papa Mpaka za mambu na moni pe kazana ba connaissance vraiment très approfondie auto za koluka biso na to éclaircir que non il y avait une course de pouvoir entre Barona Bango. Pourquoi? Parce que Yoko, fils adoptif. Et puis, Papa Dangenda, fils réel et Papa Kimbango. Mais si quoi, comme il a point à repérer mon pouvoir, na quitte Kimpeve, ça héritage était. Qui est na repérer Sabino Kaya Batata, Basana Bible, net Bagé de Yobana, on va cancer, Bayoufan, na quitte Kimpeve, Tata Bango. Comment Bana Barona Bango confier Kokota. Des places aux hommes a été Papa Bamba na Ponangaï, Makam Papa Roger Ratukoloba. Il y a un peu une clarité que un fils adoptif, il avait un certain pouvoir dans Makamotali église, mais un fils réel de naissance, il y a Papa Simon Kimbango, il pouvait ou ne pas avoir un pouvoir pour Nakozwa Kitiwana, mais Bambuta, Nenge Otikolobango, Bayayi Kokota Nakati Pona Kolobete, Kiaku, Kiangana, Makila, Papa na yo, Naka, mais Bambuta Wana. Na émission ezali ya na lundi bobenga ba place nos bazali bobenga bakimbangise baya toyeba mpe bambuta mo place ni ngo bakena ko mona ete kiti Kimpeve ezalaka hérédité si baza makila ki ata ozana ko sala ba bizumba ba bikobo zwaka kiti Kimpeve vanda kaka wana to analyser ngo ensuite oye pa uti ko loba Papa Roger Mpaka a défenser ngai na ba question minene pourquoi Papa Dangenda en bonne relation avec Papa Mobutu cordon national de léopard akende kozala na pembeni ya komona liwa ya Papa Bamba pour ne pas défendre Papa Bamba pendant qu'il avait un certain pouvoir parce que Mobutu na Papa Dangenda bayebani depuis les années 60 avant 1966 mais Papa Mawabi
auti ko confirmer ngo ke ezaki club de Besingombe, ezaki club de Bakongo, tout tourné au Congo en 1960, c'était autour de plateforme ya Bakongo. Mais yebi na ngai to soki olingi topesa antenne pa ya papa Mawabi ou bien papa Deves olingi topesa antenne pa nani avant de clôturer émission oyo. Merci papa na biso Zambwana ya solo tomoni lisusu ndeko akoteli biso na nzela ya singa mais tomeka nani kopesa malobe pa ya papa na biso Dompei nde tokozonga lisusu na ndeko aza na telefone. Okay. Papa na biso Dompei meka nani kozwa maloba toyoka yo. En tout cas, papa DSV, naza komona commentaire parce que na pesa ki ma préoccupation na ngai apparemment ma réponse est limitée. Nazali ko comprendre compte tenu ndenge ba nazali koloba age ya tata donc ezali et puis azali ko kamala muté na kokati ko préférer petit fils naïe parce que naza ko sentir que azali bien rodé à l'information ce qui est kokati vraiment kozala invité na bino principal de façon que akoka ko présenter émission mais je pense que baza en bon terme à se renseigner na mozindo nyonso pour aller même information juste mais naza un peu na moi regret parce que ma préoccupation c'est na PC et suis réponse que m'attend. Merci papa na biso Dompei na banzi wana ndenge yo lobi ezape lolenge wana mais papa na biso Joachim Zambwana ye alingaki toujours ko lakisa biso ete poids ya émission na ye ko mema papa pona koyoka papa ezali pe d'une manière à l'autre il y a malamu pona koyoka mongongo ya papa na sima mukolo oyo tokosala programme pona koyamba mwana ekozala vraiment malamu pe mingi na banzi papa na biso Joachim yo olobi ndenge nini na ndenge papa na biso Dompei alobi mwa maloba na sima nde tokoyeba lisusu kopesa ndeko aza na telefone. Bon, naza na problème peut-être parce que corps émission na na première section na oyo na banza est comme vraiment très clair. Naza pena makamini ko lobate sauf que na deuxième section oyo toko fongola ya ba conflit politique, ya ba rôle ya comment papa Mobutu avant aya ko kanga papa Bamba, c'était d'abord lui qui avait commencé à punir tous ces papas là parce que papa Bamba de Nati c'était un homme très strict. Rien n'est passé chez lui. À coup de ça papa d'Engena, à coup de ça papa Charles Kisolokele. À coup de ça, Mobutu, précisément Mobutu, en maintes reprises, à coup de ça, Congolais. Il y a eu trop de martyrs. Il y a un pose na Matadi. Pose na Matadi. Il y a Matadi, pose à 8 km de Matadi. C'est là que j'ai grandi. Mais je peux vous dire qu'il y a eu trop de martyrs dans Pose. Rivière en Pose, et ça, rivière, moko bambisi, bamela makila, Congolais, ndenge moko ya kosakanate. La section entente kokota. Je vous dirai comment Papa Bamba, azalaki pe promoteur. Il y a un maître et belé et les cas du salaire parce que c'est lui qui était le ministre jusqu'à l'an de toucher politique à Saga à Congo. Ce qui t'a touché Makamba de 1960 en 1966 na liwa ya Papa Bamba, vous trouverez pourquoi mascarade ezako le kana Congo tozako condamner bate ebele ba possible ebele bazako ya tous ces gens là ba grande figure nyonso ya politique ya désordre à Congo ba tournaki entre Bamba ti liwa ya Bamba tina papa Tshisekedi bakokota na kati place nyonso bazali bobenga baona lendi baya bakobima na kati parce que lui papa Tshisekedi na jour à jugement les 4 martyrs qui il était toko bimisa yango bakasa ba Josephine Kasaba za kuraka ba campagne kuna na jour aliwa ya papa Bamba où elle était cette femme là la relation na Mobutu nyonso yako ya pourquoi parce que tout tourne autour de Bamba de 60 à 66. Le nom de Bamba était capital na Congo et désordre les gars na Congo et tourna qui tout autour de Bamba. On ne peut pas toucher Bamba sans toucher Kisolokele, sans toucher Dengenda, sans toucher Mobutu, sans toucher Tshisekedi, sans toucher tous ces badiomi là. Bango nyonso ce clic là de Bakongo. Bazana jugement na ngai.
Joaquin papa na biso Zambwana ngai motuna moko olingai ko oyo botuna ki na banzi na landa ki ngo malamu te ndeko zana nzela telefone zala kimia to pesa yo maloba motuna otuna ki motuna moko menga na yoka ki ndenge papa na biso aloba ki te na ebite soki mwana oya ye waza na nzela telefone ko répondre na motuna na pamba te na ebite na connaissance papa na biso Zambwana po ba kote wana yo yebi ngo malamu ndenge balobaka ke Simon Kimbangu ti siko suki na ye ebotaka na nkamba pe manzaka ekolaka bakenda kokata ye suki na manzaka pe lisu moko ezali ya kotala moko ezali ya kokangama. Alors nga na koyi kotuna vraiment papa na biso papa na bosani kombo oto yambie soki ye ayebi ou bien na connaissance wana ezali bongo vraiment akoyi koyebisa biso mpe na libumu ya Simon Kimbangu bakuta ata mochopote ndenge bato baloba eloko ezate kaka vide wana pe ezali babiloko moko ya malamu soki papa na biso mbama akoyi ko répondre te ntango mosusu mwana oyo ye tozali na nzela ya singa akoki komanyola vraiment mituna oyo ekozala toujours malamu nayebi te papa na biso Joaquim yo kuna est-ce que tokoki kozwa papa na biso mbama. Ok, comme ça, Zelato, Zoye, d'abord, ça, na ligne toujours awa. Papa Mawabi, à vous, on l'a dit, hein? Makama, yango wana, tomona kapasi mingi. Makambi ya Nzambi, tosakana makambi ya Nzambi te. Soko ba pesie linzaka, kokamata mulusapi mugimba te. Kokufa ezali mpona batu nyoso. Ozala mbikudi, ozala nani, kokufa ezali kokufa. O makambu wana boko yoka, mais c'est la raison pour laquelle likambu ya muke ezali te, makambu nyonso ezali munene. Soko bandi kobunda na mutu, oza na coup de poing, obeti coup de poing na lisu na ye, lisu ekokufa te. Eko vimba, eko ya munene. Mais soko oza na ntunga. Otina lisu kufi likambi moke ezali te oyo wana lukoya babengaka ba enjoliver mpona kobongisa likambo tika makambo wana tata Nzambi alobaki okobotama okokufa kokufa makambi ya kozalaki nsuki ebimaka na kumi nanu kuna te je n'ai pas vu na koluba lukuta te nanu na moni te mais je ne crois pas makambo wana ezala ndenge wana. Papa na ngai olandi motuna olavi réponse na yo papa Dompe papa Ndefes.